tosengi yo lokolo boy kopesa mama na yo chaque dimanche okobana kopesa biso 1500 personnes et na bana kopesa chaque dimanche 1500 personnes alobi na 1500 personnes papa parfait na ezosala eloko pe tokokoma place oyo kokoprendre parce que au monde nazaki grand marabout na mboka oyo nazaki na ndako na Kinshasa ndako na Brazzaville kuna nazosala maraboutage anazosala maraboutage Afrique mo matuzaki ka mibale o bazaki puissant ba marabout puissant moko na Sénégal comme on a Ekebe na ngai maître Youssouf Kinshasa et Brazzaville de deux nazalaki ambassadeur aba sorcier sur Afrique centrale nazo pumbwa papa nazaki ndoki nazo pumbwa nani n'avion ba avion za kuna mine bato basaka erreur o ndoki wana akoi kuna essence esiri lokuta essence te essence yango basomba kango na station nini kuna tozo pumbwa na kombo o bato bakombaka tozo pumbwa na poso ya nguba tozo pumbwa na lindalala tozo pumbwa na etoko lakisanga réservoir ya essence esikezali soki omoni ndoki akoi bakuti libanda cela veut dire akende ko traverser na ndako ya bato basalaka prière na butu parce que soki moto azosambela mingi na butu na ndako na ezaka na likonzi ya moto et tobolaka plafond na batol et keibo komona sukate maintenant ndoki asala erreur ya ko traverser wana likonzi ya moto ebenda keza ema e bloqué tina tongo bakuta wana c'est pourquoi na bisaka bato olingo sala makambo ya minene olingo sala stable olingo sala moto munene prière ya butu et l'équipe prière ya moi na efficacité sambela na butu yo vivra yango oh papa sinauti kuna 22 ans tango nazaki ambassadeur ba sorcino sur Afrique centrale pona ko capturer bato na 1500 personnes il suffit na pesa kaka ordre na Afrique centrale représentant ya kuna il faut pesa nga autant yo pesa nga autant yo pesa nga autant et na bande ko coopérer mingi na ba église satanique eza na ville ya Kinshasa église satanique oui eza pe na Brazzaville eza pe na monde entier na keka comment on représente na une église ndetse dans la limité ah aucun solna pasteur wana oui pasteur wana apeso so bandimi oui nazo yeba jour moko na ke comment on bana bato basambela pa na ye oui ah bango bazwaka bango lokola batabana bango même pasteur asala succès azwa mbongo azana a sacrifier des bandimi nazo yeba un jour et comme j'ai dit nombre wana nano ekokite na ke comment on représenter moko azana bato plein na église en wapi Kinshasa Brazza ezapé partout hein presque monde entier na ke comment on aye on a Kinshasa dans commune papa ba commune nyonso bazali OK na ke comment on aye na tuni balobino azana Brazzaville na bengi wana tango ya ba seletel hein au monde va appareil minene wa télécell oui alors bien ngai monsieur Youssouf nazana Kinshasa te nazana Brazza mais na kozonga samedi le gars l'autre ça jeudi ngana koboyela ote parce que yo pe osunga kabiso comme ça comme na koya samedi bato bakoya ebele ba fidèle nanga koya mbanga na beach ngobila yo pusana kaka na beach pembeni ya mai beta ba numéro na récupérer nombre ezangi samedi na kei na beach ngobila to ni motema mabeboye tango na kei na beach ngobila ba fidèle ba ye plein na ba mandala nzambe aponi yo o salela ayena cano rapide au moins parcellaire o batonga kalokola pont pembeni ya mai bandimi ba kiti plein na beti numéro e bukani batonyo sona kati ya mai bazindi na récupérer nombre na bimi nanga na zongi ndeko yo motozo samela na ba église tuna kanzambe alingi ba simba pasteur na bango te se ba wi pasteur wana za milimo mabe za boye oyibe zaka ni koba ezalaka nini bakangaka batekaka ba fidèle nyonso wana na monde ya ténèbres ata moni mabe pasteur azobima na basi azomela masanga aza ko escroquer aza déjà mokangemi na monde ya ténèbres akondima yango te bako supporter ekaka parce que baza ba prisonnier na monde ya ténèbres akobima pe na église te
bazo mona mabe yango oyo akobima te parce que baza bakangami na monde ya ténèbres ndenge na bande ko récupérer bato. Deuxième position on a bande ko récupérer bato après ko pesa nga molangi ya parfum apesi nga ndika ya mbila ya kokauka alobi o ezali telefone na yo ata moto aza na États-Unis okobenga ye oko récupérer ye papa na silisa bato na yebi nombre te na ndika ya mbila na kotinda ba esprit partout na mboka na biso tina ba intérieur tina ba pays étranger boluka kabutu na moi kaka ba numéro ya téléphone ya bato tango bakoya na yango tozoti yango na liste tango na lobi bon to récupérer siko bato koboma papa na kobenga il faut benga kaka il faut na benga na kobenga na ndika ya mbila téléphone na papa John eko sonné na yambi pe alo oyambi alo tango oyambi alonga pe na lobi alo oyambi alonga pe na lobi alo oyambi alonga pe na lobi alo tango na zoloba alo ekokoma tina tango yo koloba oui na zoyo kayo soko lobi kaka oui na téléphone c'est-à-dire on dit même makamunyo na kosa na vie na yo ngana kati téléphone yo lobi ekati akobenga tsu na kobenga te comme lobi oui na téléphone oso ndimi nyonso soko boma na bomio na inconscience muto batandimi na inconscience oui ayebite bato ba sala attention na téléphone ouais diable na bato ya misala ya molili ebele bazo récupérer bato à partir ya téléphone na ba internet muto akoti boy bup liboma ndenge na bane kozwa bato soki na bengi téléphone ya mwana mwasi oyibi bana basi ya Kinshasa bandimaka téléphone lokola ba angelou ok alors soki na sepeli na mongongo na yo directement komi mwasi na ngai ata oza na ndako ya libala bolali na chambre sinon na physique to na molimo papa ngana koya na butu tout d'abord na récupérer esprit oyibi na monde ya ténèbres avant ya kozwa moto même koboma moto babandaka na esprit même nzambe po apambola moto ebandaka na esprit nde komi na nzoto tango na sepe na mongongo na yo na butu na koya ata oza mwasi ya libala olali na mobali na yo nga pe tokolala wana ozobota na mobali na yo okobota pe na ngai omone bana basi ebele bazotambola même bazosambela ebele baza na babebe na monde ya ténèbres bakendeke butu nyonso komelisa bango bana nini tokobota na bana basi wana bana ya kuna eza bapuku eza bampese eza magorodo crapaud eza banyau eza basili eza binsekwa yango soki omoni na ndako na yo bapuku batondi na ndako ata otie kisi esilaka te bazali ya mission ya kodétruire bato bafandi na ndako wana Pourquoi zolia dollar, pourquoi zolia bilamba, pourquoi zolia makolo batu. Nakotinda puku bébé kende kolia kaka sous-vêtement ya mama wana to papa wana liya mbongo na ye liya ye na lokolo yelenga poso na yo la muke na tongo bapuku balenga tosi tozuyo balei mbongo nanga tozui richesse na nyoso to bapuku balia bango bozo bango ezana bato mosusu bazari ba intouchable pourquoi aller mais ça nul sans effet ndetinga balia nga za nul sans effet abomona nanga azari intouchable mon trésor tambola sembo amen azo banga nzambe azo tosa ngloba ya nzambe wana batushaka ete wana asimbami na loboko ya nzambe oyo bible lobi oyo asimbami na loboko ya nzambe moto moko ta kobebisa ye ni akobotola ye mais bato ya ta azo sambela na ba aventure masanga ekobo nini muibi escroquerie atikite te papa ta oza chrétien otiki biloko na te to ko récupérer yo ok koba nde eloko na